Eh, bonjour, bandeko, sois de bienvenue sur la maman Lady. Kala mingi te tokota la recette na biso ya kamba nyoka yoksi. Ile sika moko. Biso awa biso komi cher. Biso komi cher awa wa. Oyo mungusu oza ngolo tangolo yes. Oza ngolo te njombo. Njombo ya sika. Oyo eza ngolo. Mungu opuna ba nyamana. Oyo ngolo. Oyo oyo banjombo. Biso mungusu. Oyo bakamba nyoka na kambanyoka na wangila mama tuna mbika toto sala recette ya oyo kaka na tomate ya mbuma eza vraiment kitoko bomono ndeza sika eza vraiment sika biso komi cher biso zuka mukebo cher o ndeko na uti kisasa get neza uti kisasa amemeninga ba mo biso kakoyo biso kako eko umela poko denema so sumika biso qui est cher donc ça fait biso comme cher donc ça biso kako comme cher wala bimbi bambisi zo kufate ngala kamwe zero video yango na channel video wana to no so mama biso kako ma place zaki na mingi te quand même to so biboye c'est belé biso c'est belé ba memelo ka boy e belé ba meni ngo fele bande ko na ngawa atoza awa na mbinzo no makala biso ka mo ko mo ba kopo etona ni ba chaka ana omona kopo etonda kopo itondo biso mezi o ateka penza boye dele na sombaki boye pende o mona boye na chasser ndo monika boye oyo 5 livres na biso cher mikolo yo wangili zo bandana na le wangila kala penza e wangila ezala te kaka mbika bailanga na mbika pewa na mbika elenga mbika oyo wangila te sorry oyo ezali wangila mbika na lia na lia kango na fanatiki na medati na lia kango oyo eza wangila mbika mwanda mwangoyo mbika yangoyo mbuka ngonde kuna pisenga oyo makutukutu ba oyo ba pompe ya otungola batungola kaka oya munene oya moyen oya munene oya moyenne oya mkie papa otungola nazala nini oyo bulukutu awa tia bulukutu zogi na ndako bulukutu leo mela tia bulukala bulukutu ngoyo boyo bakasa bulukutu te la sinda na bulukutu osko za bulukutu zona pandela nyango etala solonde kotinga ye bomoni bulukutu sika voilà kitoko moi c'est moi mkie na pena biso biso ko cher ba sasa wa ba biso ke mati ya biso kutuko som bomoni awa wa mama na kalamite bomama bila madda kunu akono sabilanga o na za ba graine ya biti na bika ba gani ya ngai ya bite kuteku na ba graine ya ponche noir mama na ngai bilanga oyo muta pesinga go sabilanga mabena bena la kanga yakawa mabena azana mana sala kana ye asala akuna bilanga na ye na jardin na ye akuna ka bangai bilolo bite kuteku do bloka ki toka kuna kawana
ba kovi akuna na pesa nga na mona ba kuna me ma bena apesa ngele bena la kanga apesa ngele ngi yango wana na tinda kipe comme ndeko na ngene kisasa na ba sombela nga ba graine ba graine yango bo mona mama lida kuna na lia ka ba biyo na nga olena ndo kosomba na lo lia onskwa donc so beso ça non na mimi na so na ba ite na ba ite wana to balo ko na jardin munene kuna nsima na balo na sali na sa mo video ka ona na sabino donc mikolo yo mikolo qui c'est na konja wa na osomba te mbisi cher magi que ça va déclarer cher mais ça va o ba kabani ko na ngozi ya sika ata ba mingusu na bango eza sika na basomeli ngambisa bien penza sika bien penza. Ok, c'est peli mingi. Merci na iketineza. Mwenye wabilo kwa wa. Natiki bino bye kalamite. Bomo na recette ya kamanyo kezoya. Ezoya. Bye, bisous, abonnez-vous na chaîne Maman Lydie. Ba recette belé. Ba recette ba video na za na audio na ba chaîne. Ba wangila na chaîne. Siko nde ba recette o na kisasa nde ndokota kalamite to na sisi mabuna oza na ona sala to ndokota ba recette ya kisasa kalamite. Bisous. Je vous love. Thank you everyone. Thank you this video for just show people here my fish. You can see here Africa fish, dry fish from back home. Thank you. Bye.